téléphone bazo fina bazo bomba amso bazo so ala otala ngo besa longo déjà c'est-à-dire que ndenge prophète Jibsaleki aile ko dévoiler makambo. OK. Oui. Donc il y a bango bien. Maman, ezali ko nkambo obeta. Là quand fondé baninga kambo ba li pasteur mon père atinda na pasteur mon atinda jeune pasteur mon keli ba ki pasteur non surtout minene bazala ba kisika na bazala bien. Yo fondé baninga na ko fondé likambo te. OK. Ngana yebi pratique nyonso basalaka. Dans ma cambo c'est Yokaka, le phénomène makiona. Le phénomène prophétie. N'est pas CD, CP dirais le terme on est sur le CP. Alors bito kuna nyama. Mais na boyaki ti na monte na mekaka kosala yango. Pe bakela ko batumbi nyama pe prophète angwa yebana kiliso. Ayebani ya masheki. Nangaba. Ayebani. Prophète wana. Ayebani. 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 Mais lelo na moni mikolo yo. Abanjoki. Abanjoki. Nje na koyebe. Okoko yebe so na tenga ko. Ezanga mbe na pesa na komela yo. Ba matifani. Na mwana ngaba. Ya solo OK. Voilà, badi lora liboso laso akota na makambo akati te babadi bilo mabo la saka la lo kutate do zanga na lokolo lokolo mwa mke o cheka kawana azo ya babato oleki baisi ne boso kota liboso radio le ka radio salabo bila kota ka badai boso na ko benga badai comme consultation prophétique mais on va me conseiller la nuit na concept prophétique wana mama sika na fanda kina nabi c'est que bato babenga ka bato ko basakola ko basala ka deboy donc atie mutafali wana neto mama Tiffany oye okuti ndeko ozo filmer biso wana afandi comme secrétaire Jean Babato et puis c'est le prophète égyptien atunyo kombo na ngana kombo na ndo kombo na mama Tiffany moko mama Tiffany moko ofandi wa na fandi boy oye na problème nini na ina problème intel yé on a secrétariat il est en train d'enregistrer ma campagne. Il enregistre ton nom, il enregistre ton adresse, il enregistre tout ce que tu as. Oh, les problèmes, il y a des choses comme Kobota, il y a Kobala, à combien mon yonso, à Péchonine, j'attends. Donc, c'est là tout le monde. Tant que nous connaissons la tour, lui, il a déjà son téléphone ici. Le téléphone, il a contact direct avec WhatsApp, avec le prophète. Attendez directement que j'ai ton numéro 17, c'est maman Tiffany Mokwa, il y a un problème, il y a Kobota, il y a un problème, il y a un makamboboye. Il y a un côté, au fond de Makamboboye. Tant que j'ai ton numéro 20, il y a des vecteurs en fait des alignailles. Tant que vous comptez on veut que le secrétaire a déplacé. A déplacé déjà l'immédiat. Tant que vous comptez il y a maman Tiffany Mokwa. Donc, à table, on dit qu'on dit Makamanza Mete, on dit Makabishakolité, on dit Makamama, quand on dit Awana di Kabua, on a un boy. Il y a un beau de la Bayebisinga, faut ça les locaux, faut ça les locaux. C'est comme ça, et puis ça va y aller en Moana. On a qui c'est la première leçon. Oh, maman. Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makoni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, amis fidèles de les Nazaréens, avec maman Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Chez vous, dans vos maisons, on est ensemble, il n'y a pas de souci, les Nazaréens, et Zalaka Bouye. La émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, Marina Salabinoté. Aujourd'hui, je reçois pour vous un prophète, un homme de Dieu, vous voyez, Azana n'est pas où tu as pu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il a de vérité, à Sanzandeboa.
Donc, bomba, mabé. Mais avant, toute chose rendons grâce à Dieu à travers cet élément que va nous balancer la régie. La régie va faire ce bien pour tout mais aussi n'oubliez pas la princesse de l'Éternel Azana Belgique, il y en a déjà la consort le 22 dans la consort na Bruxelles na c'est tout bon dans sport c'est gratuit, c'est gratuit donc balongi ba CPLT ba Mantifania beta concert pour être bana nzambe ba CP la bateau surtout la princesse ba balinga kapekolo masi aboya to kutana pour que to sanjo la tata na bientôt aussi dans Hollande disons na Hollande pour la côté voilà na bandeko surtout bo CPLT ya koyemba cette fois-ci na yaka ya robomba maso na yena ngala ngala ko batele cette fois-ci na lobby pour l'été déjà avant le 22 juin to rozala wana na Europe donc to ça la peine moi tourner à Europe pour le coup makolo mais mingi soko lingi to kutana au benga la numéro wana au komeli sur na WhatsApp petit cas message la princesse tout ça pour sur pambo la bana nzambe na loyembo na maté na ba émission aussi bato bolka ko ça la émission to ça la régie Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. La kisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé, 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 dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba. Merci beaucoup de retour avec Maman Tiffany. Donc Christ est déjà là, hein, Christ est déjà là. Merci Mingi Nabandeko Malandi Loembo et c'est petit Mingi Nekab depuis les États-Unis, ma soeur, que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Papa dit là-bas, là, mon papa, à moi, hein, ça c'est la famille, elle est sacrée. Je vois là maman, Lauriel là-bas, là, c'est une grande dame derrière un grand homme. Aussi bébé Nabango, Oyo, Nazwandoyi, Tiffany là-bas, là, loin des yeux, mais près du cœur, Nami, Alingyo Mingi et Win Alaï, sacré d'elle.
Pour la minute, mingi sous maman Betty Kokelea, ma maman chérie depuis les Isanzama Pambolayo, maman Madé, na Londres, la mingi Balongi, le 22 juin, Tozawana, maman Dada Ndimbo. Ta sœur t'aime bien, papa J.C. Ndimbo, donc c'est mec qui n'a rien eu. Que Dieu vous bénisse. Papa Michel Mayemba, la France, Nzamba Pambolayo, ya mingi na maman Judith, aussi na papa José, na France, na Mela, Nzamba Pambolabino, maman na papa Shikina et les autres. Prophète Jupsi Mayemba, Massamba, voilà. Massamba, donc on est papa Michel Mayemba, papa Jupsi Massamba. Donc l'école la Massamba, autant la Massamba papa. Non, on a tangaté mais tout les cas pendant moi volume ça c'est mon saco. La vie que nous va s'appeler chaud chaud. Voilà. Merci beaucoup. Shalom. Voilà, aux émissions table sainte, bisika babaka pone Biblia albuso amesa na biso tozawa na kimia surtout to nito beta masolo pesa bandeko ba kolando bana na nzambe basali na nzambe pelo ko ba kolanda yo pesa bangombote. Ok, j'ai dit merci à l'église Corps du Christ. En plus particulier le ministre de Dieu, le servant de Dieu, tout ce qui travaille dans l'église Corps du Christ. C'est moi, votre frère, votre humble serviteur, le prophète Jupsi Massamba. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, dans le monde entier, en Afrique, en Asie, Océanie, partout, Europe, Amérique. Que mon Dieu, que Jésus-Christ vous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse, prophète Jupsi Massamba. Tout s'appelle déjà comme déjà Koti Makasi. Vous avez déjà la Katale Nazaréenne, Dak Nabino, pas Nabino, Bisika Nabino, télévision Nabino, Bassin Nanzambe. Tout le monde mingi robi mama Tiffany Léon na kolobela na makambo etali na témoignage na ngana ya pina panza makambo na moni na parcours na ngaya kozala mosela Nzambe. Tout tikele maloba. OK, en tout cas, merci maman Tiffany. Merci beaucoup. Na sepeli makasi d'abord appel na yo pe koleka lelo na kati émission koleka là ton pas mbaté parce que ba réalité na kutani nango surtout des réalités ministérielles na koki ko bomba yango te parce que ce peuple doit connaître la vérité et doit connaître l'ère dont nous sommes vers le soir où le vrai enfant de Dieu doit retourner à la maison de leur père parce que la nuit arrive bientôt. Et pendant ces temps de sommeil, pendant ces temps de soir, pendant ces temps de la soir, le diable a infiltré beaucoup des envoyés, surtout dans l'église de Dieu. Surtout aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus, c'est mon témoignage personnel, où on a coûté depuis Nabani Makamanzarve. J'ai réussi les seigneurs en 1999. En 1999 et je fus baptisé en 1999 Pewana. Et en 2001, on a banni exercice nangai na église Kosa de la Nzambe et Tilelo n'a la consacré en 2006 comme prophète et pas papa Nanga José Kinombe, je le salue en passant. C'est un père qui m'a beaucoup encadré et il sait que naza o naza le parce qu'il n'a écrit na kolona ye. Mais quand vous allez pas naie naza qui malam parce que lui m'a montré le vrai Jésus, il m'a montré le vrai Dieu. Mais le fait que tant on quitté pour que na sala siko ministère nanga proprement dit na ko kuta na entourage. Entourage, ba camarade, ami pasteur, ami prophète, ou ba te belé, ba ngaki ko memanga pe na nzela ya mabe. Ou ba initier kinga, ba ko initier ngai pour na kota quitté parce que je suis un appelé. Na kota quitté parce que yemba molelo moi na nzambe nyon surtout ya solo. Soki alinga sala likambo faut se betela ye. Ah oui. Mais betela Pierre. Pierre avait compris, a compris ton côté. Mais tant la cause première fois à cause de la chose et dès que c'est que dans le moment où moi dans Nzambe nous sommes dans Nzambe attends na mabe il va que un jour sur ça la nuit et betela ndapeta monsieur na mena kende na kota qui déjà mais so c'est betela donc betela il faut na sani na zonga motuna na s'il vous plaît prophète na maboko tata na olonga kinini po bana nzape ba ndenge na kolonga maboko tata olonga ki bokabwana ki olonga ki okena ko sala selile pona
et ton la mère olonga ki potomoka ki na olonga ki na lo est-ce que papa pese que nzela o kene ko sala pourtant mo mususu pese ko olonga na maboko atata na kimia te ndeko mona muto akei akuta ki na mama baku e bele pamba te moto alonga na tata bokabwani te tango neso ko zongo ko sala lo lenge tata ala kisaka yo yango ko mona Yesu Masiya tango neso na samba bela ko bake tata na ngaza likolo omoni tata ko ba toujours makambo tata na ye betre so malolengo longa ki patata bo wele la kana en tout cas ngana papa to wele le côté c'est un père qui m'a vraiment encadré et a payé sa chance autant que ça dans l'école théologie donc a formé ma fille théologien technicien en développement donc il m'a formé d'abord il m'a théologien puis en plus il m'a formé dans makambo nzambe malamu ngana ye y a pas eu de problème comme qui t'a un mission ngai Senginzela et à libérer Kinga facilement. Il n'y avait pas un problème, même si quand j'avais dit que moi, Aza parmi Balou Lingamakasi. Parce que tant que j'étais dans la serre, mon papa Nanga, n'a pas respecté, n'a pas ça là, où il y a Lingi, n'a ça là. Mais tant qu'on a fait ça Kinga mission, à Beninga Sikoyo, n'a ça les Moussala, n'a yebisa qui est, et à Bongola Kipo Nanga, à libérer Ngai. Le quoi avec Nanjili, n'a l'habité. Moi je suis grandi en Ngaba, na kenda osala comme ça nzambe kuna. Na bandai na banda musala na njili na moni to za sika moko na papa et ko za malamu tete. Na lungwa njili na wapi. Na Ngaba c'est les lions na koli, peut-être que na osala musala malamu. Nde sika makambo yende yango. Nde sika makambo yende yango. Vous savez, quand le fils prodigue était avec son père, il n'y avait pas de problème. Mais le jour qu'il s'est séparé de son père, c'est le jour d'abord qu'il a perdu tout ce qu'il avait reçu de son père. Et après, malheur est saligné. Et comme il est. Donc j'ai compris une chose, que les gens ont ceux qui n'ont pas pu se faire des béningaï, mais makambo comme béningaï. C'est parce que quand on a l'ungo, puis on a papa nanga, nanga mo en soi, nanga quatre nos relations wana. Et tout ce que la papa n'engini, mais ça bien, makambo mais ah, na linga ça sous même mise du colon ngaïté. Donc nanga comme indépendant vraiment, na sala musala nzambe ndenga moko na lingi, le mal est arrivé là-bas. Et surtout situation actuelle, le monde actuel de bomisi biso. Ya mona bisi bana nyon surtout, même à to kabana tata na yo, bozala malam. Bo perdre relation avec papa ça très important. Papa ça repère. Donc ce papa ça repère. Un père c'est un repère. Donc quand tu au niveau de papa, il y a des bomisi repère na yo. C'est que le fait que nous avons deux places qui n'a pas de choses dans ce va bien couper ça mais je me sens déjà n'a pas déjà donc c'est que na sakolaka na bonne rabodika Dieu opère en moi bon c'est pas important na ça non ça n'a pas comme là le temps pour omnipotent sur omniscient je ne sais pas c'est ça où il y a un problème le problème est que tant on a yé à Wangaba c'est un idée que j'ai grandi et maintenant beaucoup ta méthodologie mon corps ça là différemment na on est pas sika papa nangai. D'abord, je vais dire aux enfants de Dieu que Satan a le kwaka bato bazana talent. Quand tu n'as pas un talent, le diable aussi aussi mboloté. So on termine dans Daniel chapitre 1, la Bible dit que le roi Nabucodonosor a ébiché a lukele parmi les enfants d'Israël. Les hommes qui ont de bel visage, qui ont l'intelligence, qui sont doués de sagesse pour pas servir na katata benaye. C'est que même le roi, il avait besoin des hommes qui sont intelligents, des hommes qui sont beaux de figure, des hommes qui ont de l'intelligence, de la sagesse. C'est comme ça avec le diable. Quand tu n'as rien, le diable sort tu pécateur. Si tu as quelque chose, le diable est et j'ai compris que et l'homme qu'on a qui n'est un beau, mais c'est là que batou soit ma basamini. Baya pene nanga. Je vous dis, j'avais un entourage. J'avais vraiment un entourage. Vous avez un don prophétique, vous avez prêché, vous avez la grâce. Au monde, vous avez un la pauvre. La pauvre. S'il vous plaît, prophète, tout le monde a quel solo le monde dans temps où pour tout comprendre. C'est quand pas comme ça ma fout un peu maman m'a été calme par ma tête à sauf formule m'a mis sous tes à checker moi petit papa que c'est ma tête que va ni ma tête que va être à tubi na ka ma tête donc tant on va bailler banane donc tout monde comme d'ailleurs qui proposer tout ba qui beli ba contenir na bureau et banda qui n'est bon tout cela a commencé j'avais un ami to banda qui était mon manzambe moi kala
mais il y a les cas qui n'a pas un certain prophète. Donc tu t'es les noms. Bon, j'ai un abou pour éviter, pour garder personnalité. Mais Aza prophète à Ibani. Et surtout qu'il y a un gars Makala, les métiers des prophètes au Maïbingaï. Même figure quand on est basé à mon Nalikia, elle dit qu'il y a un monde avec penser à Makambo. Oh. Bah continue à battre la minute sur la chose dans le téléphone, bazo fina bazo bomba. La chose bazo soit au tal on va ça longo déjà. Elle dit que même prophète j'ai ça l'équipe a il ko dévoiler Makambo. OK. Oui. Donc il y a du bango bien. Maman, ils ont dit qu'on va bête. Là quand on fondé les baninga. On a vu pasteur mon père timba pasteur mon natinda jeune pasteur mon keli ba pasteur non surtout minene bazala ba kisi kana na bazala bien. Yo fondé les baninga ngana ko fondé les kambouté. OK. Ngana yebi pratique nyonso basalaka. Dans ma tambo c'est yoka le phénomène makiona yo le phénomène prophétie ndenge ba CD CP direct le terme on est sur ba ngo CP CP na dit que le ko ye pa na ngai ote pa na te wa ko mana wa te voilà peut-être pour les qui s'appellent mais ça pour parce qu'il a bien dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira moko oyo ayi makamana malamu aye lelo poete aloba nini na kusema tombe na aloba kinoni aye ebishinda ngana zalaki papa na nga wana mais na mona ki ba pratique bande ko so to bande ni malamu mais to comme un certain temps akomi ko yana ba sang azotumba na kati église comme quand on s'est prié on a boutou et mon bino bolali bon semble la caca langue bon semble la prière mon sous caca langue papa la langue tim ko le sous c'est arrivé que aye ko joie nyama na boto tanga komba nyama yango abi boutou l'autre ko na veiller na kati église pendant prophète ngali na toujours kabula mesa moko isa table sainte OK komba nyama na ta ngana to bato tu na mama Tiffany ya so pena za na prophète na za kine kama komba nyamana bopesi so big voilà to ko ba yo ko ba na ba bopesi so big côté ba komba nyama alobi joa nyama wana tunda ya ngoli boso ya porte wala l'église yo te ba wana ba bisa donc kama na ko nda ko bisa na makambo wana po yende papa na ya ki mutamisala wana OK papa père spirituel na ye voilà siko tangu ya bali komona makambo papa na ye esali ke akomi ko kabwana tata na ye ndaba ni ko solo na ngai tata kuzala kabuza mais ndapo na moni eza bien na sami na lande na kotaka ko soki to tika bondo na nga wa kufa pamba na mukilo to ora ba grâce eza bisiko bando tanga na monte prophète obanda ka kokoma wa pesi mwa komba prophète wana ka awa pe komba nyama OK na komba na nga papa na do banana voilà OK alobi to kuna nyama mais na boyaki ti na monte na mekaka kosala yango pe bakela ko batumbi nyama pe prophète yango ayebana ki liso nangaba ayebani ya masheki nangaba ayebani prophète wana ayebani mais lelo ne na moni mikolo yo abanjoki nje na koyebe okoko yebe so na tanga ko ezanga mbe na pesa wana komela yo ba matifani na mwana ngaba ya solo OK Mama Tiffany. Bon, bakisa na mususu na kotala on moni wana komi bien pensate. Luko muso yebi wana. Te wana sege yo ko mapo wana na koyeba mwa mkeza o antosa na net ngana ko. Ata la prochaine émission na koloba kombo. Peut-être l'émission de la Zaraï à la beauté. Bango ba yeba te mais ngana yo tozo kabula mesa moko za table sainte. Na lobi na yeko panza. Voilà. Bomba te. Merci beaucoup. C'est que ceux qui le lobi te. Lobi na kokyo. Ngana mbaba. On va faire ko s'abonner. Voilà. La biso ba ko comprendre makambo. Nde ayeko initier ndeko nanga wana. Ndeko na c'est un ami to connaît sika moko parce que moi j'ai grandi à Bukanga na veni Bukanga. OK. Dans la Bukanga on se connaît, tu es banaki, un je n'ai pas ko aborder ngati. Wana na bandi église te. Mais nous autres il y a déjà dans l'église parce que nous dans une mission appelle les alaki qui sont que sika na bana musala. Na bandi pe musala, bandi musala ti na moni un jour le père en question il y a moi ndeka manga wana ayo lukangai. Ebisinga prophète gypsy. Ndeko wana nazomona za makila makasi te, pe aza mayele te. Mais yo nazomona oza vraiment eloko nzambe. Parce que eloko nzambe oza na yango, il suffit obakisa kaka eloko moko. Mwa mayele kaka moko na likabo oza nango esili.
Okaminga basiko. Okaminga bato sozomona oyo. Bana yele te. Yo le kimayele. En plus on a grâce makazo. Tala likabona lisakoli. Ils ont encore le moko ya mukio bakisa. Moi mayele moko ka ya mukio wana. Ah maman, que le Seigneur nous pardonne. Amen, amen. Que le Seigneur nous pardonne. En tout cas, peuple de Dieu, au semble la vrai Jésus, tika kana vrai Jésus. En tout cas, je vais passer des moments où j'avais géré à mon Dieu que je n'ai pas répété que je suis bloqué en athée, puis je n'ai pas fait tata. D'abord, on a quatre relations avec les camarades de Nyonso. Surtout les relations avec les hommes de Dieu. On a expliqué un jour la mission sur les phénomènes mentors. Surtout les phénomènes mentors, c'est qui détruit les serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi si vous avez la peur spirituelle, tikala naye kato ala kusoma kama nzambe wala kisa Yesu wala sonenge batia ba neba moberaka tikala kana yo wana ola yaka o kana za mentor na za coach te na makama nzambe coach za la kate mentor za la kate nous avons que le père voilà parce que mentor a utili wapi na yebi siki ba pierre bazoka ba mentor je ne sais pas parce que bazalaka tata Yesu Masia na yebi siki bazalaka ba mentor le phénomène mentor introduit bato na mabe introduit bato na buzoba na ba science na makambo ebele aya isinda na ko tsomi ba sala musala mo ngai ngana sala kombo boy tala to sala ka boy zelo ka kisite zelo côté yeba ka beza ka yo ko zoka kaye o bengi social ba bengi si ba to que prophète azo recevoir bato o jui muto tie wana comme secrétaire o pesier kaye o pesier big wala bali lora liboso to la so akota na makambo kati te ba bali bilo ngabo la saka la lo kutate do zanga lo ko lo mera mki o cheka kawana azo ya babato o leki ba isine boso kota liboso radio le ka radio salabo li ba kota ka ba dai boso no ko benga ba comme consultation prophétique mais on va ko sala ni na concept prophétique wana mama sika na fanda kina nabi c'est que bato ba benga ka bato ko ba sakola ko ba sala ka de boy donc atie mutafali wana neto mama Tiffany oye okuti ndeko ozo filmer biso wana afandi comme secrétaire Jean Baba et puis c'est le prophète égyptien atunyo kombo na mama Tiffany moko mama Tiffany moko ofandi wa na fandi boy oye na problème nini na yena problème intel yé au secrétariat il est en train d'enregistrer ma campagne. Il enregistre ton nom, il enregistre ton adresse, il enregistre tout ce que tu as. Oh, les problèmes, il y a des choses qui sont bota, il y a des bala, à combien mon yonso, à péchonine, j'attends. Donc, c'est là tout le monde. Tant que nous connaissons la tout le monde, lui il a déjà son téléphone ici. Le téléphone, il a contact direct avec WhatsApp avec le prophète. Atteindre directement que j'ai ton numéro 17, c'est maman Tiffany Mokwa, il y a un problème, il y a Kobota, il y a un problème à Boya, il y a un boy. Il y a un peu de choses, il y a un côté. Au fond de la boy. Tant que j'ai ton numéro 20, il y a des alignages. Tant que vous comptez on me dit que le secrétaire a déplacé. Déjà, il quand vous comptez il y a des moments Tiffany Mokwa. Donc, à table, on dit qu'on dit Makamanza Mété, on dit Makalissakolité, on dit Makamama, quand on dit Awana di Kabua, on a un problème. Il y a un problème de la faut ça les locaux. C'est comme ça, parce que moi, je dis que on a qui c'est la première leçon. Oh, maman. Là, c'était la première leçon. De level 1. Et ça qui citait, et ça que moi, maïe le moko ya mukie. Ok. Donc, maïe le wana ya mukie wana et permettre à yo au vivre malade. Au moins, on dit comme ça dans Zabo, ya yo mambambati. Au kufa. Baton so yebi basaka makambo, makambasala kayango, yango. On a la kiswa. Pesa la bilo kwa boso yango wana. Meka yango, au moins simba. Na kei na fandi, na jambe na sakolaka. Parce que j'ai un don, j'ai le ministère prophétique, j'ai aussi un don prophétique. Et ceux qui connaissent le prophète gypsy, ils savent que s'il y a des précisions, le prophète gypsy est là. Là, ce n'est pas, c'est un don que Dieu a. C'est qu'on doit comprendre que diable a infiltré dans Jean-Naïe pour que va étouffer dans vrai, dans le message, il y a faux.
C'est que tant que vous avez vrai, au cours de la pratique, c'est que moyen soit le message authentique et pas un zam. C'est ça. Parce que il dit que même dans zam dans la c'est secrétaire Sani. Atindilanga. Dans zam on va shooter secrétaire ce qu'on comment on peut ça. Le bon zam on a commis secrétaire. OK. Zam on a commis secrétaire. OK. Donc c'est que na une personne na dit mutu batu 20. Na ça déjà na 20 on va pas 20 $50 200 na quand si mo pas les choses que oui tu vas au bout pour bout on peut ça $500. On va être. Au bout pour déjà na tabi combo na yo. Ya ni balé na yebi likambo na yo. Tant que la personne adresse yo fangaka. Donc c'est que moi hésité pour moi que le secrétaire a bougé parce que en fait on va moninga te pourquoi pas de tabi combo nanga. C'était ça le premier au level de bosso la personne nga yango. Na meki ko komeka ko sala makambo parce que pour dire la vérité, pour ne pas mentir, de lui pour la vérité. OK. Le quand sous sa beta qui katinanga, tant sous sa beta qui pierre renia qui so yesote. Amen. Akene de kolela. Amen amen. Ngapé tant sous sa beta qui na kene de kolela. No banda ki ban. Na meka ki man papa, na to baté maman pa ni. Bandi mo sa ko yi. Mo sa ko beta na la oji les soir na yo pokemeka. Level Si le secrétaire wana oyozwa qui a dit que papa nzambe. So faut pas copier pour le secrétaire. Si quoi secrétaire au le secrétaire on va zagana liboso te. Là tu dois préparer une personne. Il y a un monde à bantu belé, ba ko bongo la nité maté, c'est parce que mon tout monde va y embêter. On est pour la qui c'est vrai Jésus, donc initié dans ma kambarukuta mbala moko. Il n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est jamais converti, mais avant que ko ta bamona kata Seigneur, avant que vous zoro ça dans la carte. Exactement. Parce que nous t'avons été nous sommes dans la matin. C'est pourquoi moi, nous devons te bénir dans le sang de la mission sous terre. Il faut d'abord sous ma bango. Parce que monsieur va te payer ça dans nos vies, te payer ça dans nos vies. La maquilla la banza mo. La possible ici dans la moto. Bon laissez ba biloko ba dia ka ya moto ici ba moto. Donc nous allons quand on est étape mon côté, à une appel au salité, à dire appel ne pas vu en côté. Donc ba to même si sacerdoce c'est ça ka binyo mo ba sala. Bon côté ici ba non lévite ba côté tikuna. Si quoi nous na yebi été, le soir je moi dans l'église. Et aux amalams parce qu'il dit que papa ça comme tout authenticité nous sommes en juillet avant l'élection moi c'est crédibilité là aussi là donc je dois prendre une personne dans un libanda dans une salle de côté ici parce que bétal qui m'a coopéré là mutana la bondani na lina de kata ko te mo ba te mo sapoli na ngai masamba maman ti famille ezali wana ezaki level 1 eza premier niveau yeba ke ezali makambo ezali ya oloba voilà makambo ezali ki na yende kopanza na ye koloba nde vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira voilà soki batete maman naleki na beta bebele voilà ngai est soi-disant mentor pas joie ngai mais na kala ngai simoza mobali kitoko aussi mwana mukongo tokomi na wana te tokona makambo ya secrétariat bakombo zote sikoyo yo bimi oyoki sikoyo papa déjà lobi papa koti déjà koti ayisinga ngenga osala boye sabe mais kozama na église te luka mutu moko boye elibanda bokopekaka ngai malamu pese ka tactique oyo mais so comprendre tactique na suka mosala kolosani kopesa quelque chose c'est alors nakendeki koluka un frère na boye kotanga kombo na ye mais nzambe asunga yo obongola kaka motema nayebi ke même si tokabwanaki na yo ozeka motu mosusu moto aluka ozaki kocozoka motu wana me ngai naye koyebisa yo tika vi wana bongola motema biso yesu alobeli biso mpe toza nguya ya nzambe naye koyebi biso tika makambo wana naye kokopere na ndeko moko un ami nasolo na ye bon ye ayebima makambo ya nzambe te mais c'est un ami qu'on a grandi ensemble na je te la moni makambo nzambe eza boza mais nazali kamoko moi ba parfois so ba sa makambo ba sala ngombo mais ce que tu n'as travaillé dans une église et aussi mbaté na ngito sola na yo mais atako za la 50-50 te mais on va pas 30% na yo na ba recette nyonso nde accepté et premier jour c'était catastrophe bon donc on est la mêlée là on peut mal catastrophe voilà ce que m'a comment qui m'a dit c'était catastrophe na c'est premier jour na meki deuxième jour na émission et sali vraiment que ningisi bato bandi koya ce que ba ebisinga monde ko bandi déjà bongo les cas moment sur qu'on a na radio pour télévision ça retard mais radio le ça que pas ça nini bato banda ba ça nini ba ya ba commune musu ba ya parce que lelo vraiment capturer ba travers ba radio wana
les cas na radio le babo nzamba lo ba ça donc ba koya ba ya koya ko yo na meki deuxième jour troisième jour na lali na butu en tout cas mozo ko bambongo na soki mbongo mama na iso pas du prophète égyptien na ngaba c'est kaza mutu mususu na yebi ba yebi mutu so ngaba o ayi ba tomba na ngaba les prophètes soit disant les évêques o ba komi lelo ba yebi ngai pour le musu ba komi so ba évêque lelo ka abo tout le monde ba yebi ngai mutu moko kaza ko banga azali et na soki pe mbongo na soki pe vitesse donc ça le ko la papier d'abord bombo mais ba bombeli bido ba kolia donc soko lingi bombo wana c'est que ba biso soko nzungu nyonso to no sala ni ba kolia soko ki elengi na ngodo sali ni soko elengi na ngwa déjà première fois bimi be $500 deuxième jour bimi $700 et tu sais que c'est que awa makambu vimeza soko comme le mbongo na kende na radio centrale na kende usala ba chaîne émission pour et permettre que toi ça ni baya na lia ba mbongo bien na lia ba mbongo bien mbe na mutu wana noki liboso mbongo ebenga na butu na lali c'était vers 23h wa déjà na uti makambo na nga wana mais tokabola mbongo wana te ezana ba kwa biso tokutana ba pesa bazala ba kwa na baba kutana na baba notanga notanga peso ki okei omona ba wana sika ba koma ka batu mususu donc on limite ko prophète ba changer maman na ebisio basala nzamba kishasa bobongo la mitema bobongo la mitema Jésus revient bientôt mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakoli